Rendez-vous avec émission Yassika. Concept Yassika. Rendez-vous avec les adons rendez-vous nous allons chaque 2 semaines. Rendez-vous avec les adons rendez-vous Bonjour, bonsoir dans tous les coins et recoins du monde, là où vous vous trouvez, les amis de Kouli Media TV, avec votre humble servante Zizou Zidane, Lelo Tozana Mimosa, Wapepai, Toekolande Bino Obosengaki, Mutubosengaki Zizou, pardon, Lukaye, Petolukie, Tozuye, Tozana Lelo Nakatia Mimosa Awa, donc vous allez suivre en long et en large. C'est bel et bien Papa Océan d'Afrique, un acteur complet, acteur congolais, à défendre un drapeau en boca. Ne soyez pas surpris d'avoir mon Zidane. Na Papa Océan, c'est le monde. Hein? Merci Papa Océan, bonjour. Bonjour Zidane. Bonne santé Papa Océan. Ça moi bien. Donc, Nangolo Nzambe, Tozobi Kakara, mais santé ça, et surtout moi, donc, et surtout comprenez qu'il est en convalescence, nous santé zongi bien té. Le loup Zizou Zidane a comme mon papa c'est un frère naé. On connaît de longue date. Biso tout ba natif ya Kitambo. Ce boy ba ngoté c'est un frère à moi. Donc to vivre ma mbelé na Kitambo. Vous voyez aujourd'hui on est ensemble. Donc voilà la vie c'est comme ça. Papa c'est on peut percevoir pour l'engater pour la bande ko bazaki na besoin na yo ba yo ka yo na miko Zizou Zidane début ya carrière na yo zaki wapi évolution na yo pe lelo oza wapi ozo évoluer wapi. Merci Zidane. Donc lobota paza ya nanga donc na sepeli makasi kozala na une émission donc salinga bien. Carrière nanga na bandi na Lubwaku kaka po batu mingi baloba o Lubwaku eza nini e a quartier nanga na kola pena na Lubwaku donc na yebi ke Kader azoyoka donc Kader paza mwana Lubwaku donc biso pe toza bana Lubwaku pena to koli na yango. Donc na bandi carrière nanga na banena na ndaku noko nanga pe à son âme akufa noko sango bidoba donc azaki pe comédien ayi comédien donc abandaki na noko na biso mo boy pa akufa noko timanga baza ma comédie na bango pe na bango mibale nga pe na ye kokota wana balakisi ngai ti na ke na groupe moko groupe ya Kabwenga papa Muluba quoi donc abengi na ke na groupe wana tobandi kosala tozalaki na bamboso tozalaki na major après tokabwani toke na mboso na rigo professionnel toke na rigo professionnel après tokenga na mboso wana mboso azaki fondateur nga azaki président après tokabwani siko nga na zongi lisusu mpo na ndosa ba théâtre na quartier mususu na Mbinza kwa côté ya donc tozalaki en face na Muyombe gauche. Après na ye lisusu na quartier na Mbinza na ye na Lubwaku allez tu ko former groupe ezaki groupe théâtral de Sukisa de papa Loufwa po comme na théâtre ezaki papa Loufwa liboso. Après papa Loufwa ti tozalaki déjà wana to ba acteur nanga bazalaki ba Kader ba papa Soso papa Libata Eteni batu misu bakenda na bango bapoto bazina na bango na États-Unis moyen na ye basu bango pe na ye ba komo na bango te mais na yebi bato pe na bazaki ba acteur nanga oyo pe na nazaki ko tia na mutema ba Kader
donc série wana komona ezalaki Mabalu kombo ya cadre ezalaki Mabalu wana no jouer rôle ya Kizengi donc Papa Soso et puis Papa Libata Micho Lukoki wana ndeko nanga ya azalaki pe donc azalaki nanu tozalaki osala na ye après nake Kingabwa tant nake Kingabwa après Kingabwa na bandi suko sa ba théâtre après nde siko toke kokutana na Simize donc Simize aza papa na nga pena donc okuta pena Simize oh ngam nabima pas Simize pas Simize mais siko faut na expliquer batu pour présent Simize na ke na émission msusu alobi oseaza mwana na ngai boye sai te président naebi yoza papa penda papa na ngai yo mto bimisinga na théâtre mais sai abimisinga na théâtre abimisinga lisusu na niveau international donc sai abimisinga na niveau international donc faut naza la reconnaissant na ye donc merci Mise aza papa na ngai penda papa na ngai donc yango wana après tosali na Mise esimbi te tosali wenge théâtre na biso tozalaki bato tozalaki dimaka epa pardon okato muke océan poni osali bosimbi te yo ozana ba problème ou bien impozaka baninga ou bien ndeni te ngai kutu na ba groupe wana nyonso na olobaka esimbi te nga ba norme manga kaka ba norme manga comme déjà obi nazaki déjà na ba na ndo pesa ba idée bien na ba ndo donc même si bon mais net ici est pas Simize nga mona ebisa ba masa na bi bomona te ke oleto yebisa ye ke to longwa ok yaza mtu akala biso to yebi ye yokutu ausala donc oyebi kutu yokutu oza mutu ya sika et bon oya osala yo o regretter ti donc na tokenda kuna après toke tomeki oyebi Simize lisolo mo boye donc apesanga somo toke na nini na bar ya mutu mo boye azaki porte-parole à Wera j'espère azaki na kimna nini na yolo na ngambo kuna azaki bar mo boye j'espère bar wana toke boye toke osala répétition na biso tosali wenge théâtre succès bato ebele toke siko Simize amonaka bana bakima ye ayeba te baye oyebisa ye yo yebi teke bana wana basala déjà wenge théâtre basala barepetaka kuna c'est bon ayeba bajour na biso ya répétition toya tovandaka tozo répéter boye tozosala succès na biso kaka tozo répéter totalaka boye Simize eza yokanga bana ba désert donc mutu na mutu oya kimi boye ye anolata casquette na jaquette na ye avandika akitisika mutu boye donc topanzani biso nyonso tokimi après tokomi ozonga moko ya kosala bongo te biso mo tolobela ye en tout cas présent na reconnaissant na yo osala pe makambo ebele mpo na nga donc na reconnaissant après ntango na longwe kuna tosali toke sikoyo na groupe ya Ano Sanjo toke na groupe Ano Sanjo wana tozala répété kuna na bapapa Zamba
Papa Zamba oyo mwana ya Kader. Nous allons répéter kuna ba Mifi Konde. Nous allons répéter après tout ça la film mon robot tout ça la film mais président Sikoyo yé abandonné de ma politique depuis kala donc yé azola na mamne politique mais kobimisa bana kena TV boye ezate donc a tozaki répéter bien zaina metteur en scène na biso moko na comme na na bosani donc tous ont répété bien, tous joué na biso bien, mais pour la bimisa biso ya ko saka rote mbalo sombo azoluka ngai azolukisa ngai boye to bima mboyo na mbalo sombo to tika yango donc mbalo sombo na no sanjo bayo kanate kala pena mbalo sombo na anosanjo oh zaki guerre Malosombo na Malosombo na Nosanjo donc zaki guerre donc welani bando wela tepo yo ebi Malosombo ye vena biso ya Freddy la biso ya Freddy donc ye ave mo boye soko salige abetio abeta Nosanjo donc bambale bele oh na fikin oh ayaka kaboye babandi bitumba mais après tangu toke to salara film moko boye na David Togwa j'espère David Togwa na pesi mbote atakele msupa bosa nanga bien na ebite mais ya ebike azaki to salara film moko boye na ye azaki kuna na azaki parisien donc to sala film yango après toye boye groupe Panzani bana msuba ke na bango ba keke boye après nde Mifi aye koye bisanga ke non akomi na ye epa ya sai nga bi pa sai nga pena na kipa mama sai ke ya na kipa ta après jour mo boye na kega na ndaku na zui chapeau nanga na lati na tie maquillage na ndio mekande ninge pakalowi ajuaka papa c'est un soko mekela bango mo buke vraiment au manqué wa fan na yo au manqué bango belé vraiment 3 ans na kati ya malade mais il est encore convalescent mais n'empêche ba fan na eba c'est retrouver ba mona papa c'est na bango donc au sein du monde ya ça la bino ndenge o salaka wana po kende na histoire ozo beta donc tozo continuer na bando sala nando sala on revient sur terre boja sur terre s'il te plaît ba fan na ba besoin au monde donc ce qu'on a joué na ngina meka rôle na meka publicité mo boya salaka François oye bicha patron oye angai vraiment ezaka wane ça fait mal c'est malade tout forcé été nana biki vraiment ça fait mal il y a au monde aboué c'est un frère auti musika Océan auti musika Océan il faut pas pleurer c'est la vie c'est comme ça ne pleure pas c'est la vie c'est comme ça nzamba tindi biso na mokili toza batu to ba olimbisana to ba to na bisaki yo de to sola lelo to sola maso na biso ya o eleka ya o ba vie na biso to sala to ça bakambo ebele pe ya bien nzamba yebi kaka malgré tout on a ngobe te biso histoire ba ndeko ba yeba place o buta mso kaka ko Océan ba yebi to buta wapi mbiaka na masolo c'est un ancien à Masolo donc azaki nouveauté mais bon tout continuer après tant na bando jouer na mekineti rôle na e na noko na biso na bisie omo na nganeti nani abi ozaka ka yo nga abi ate mutu mobo ya théâtre abi ozaka ka yo
nga se nga linga rejouer na linga mingi ko jouer neti lokuli na linga pena ko jouer lo neti lokuli ba accent na ye donc mais na rejouer pe lineti Adolphe donc paraloï abia c'est bien na vanda na nga na ndako ti jour moko ba présence saï ba Dino la ba Orly ba yaka na matanga mobo na lubwaku ba yaka na matanga mobo na lubwaku jour ango siko na salara théâtre na sekisaka batu ya dega na sekisa batu ya koseka ah mais Dino la mta ah jonga avana wapi oteya avana rana lubwaku wa yebani fort le yende star kotoyo ah c'est bon eleka nango eleka sikoyo ngamona ya na somi dabar yobi bar zaki na victoire na place tozao répéter zaki somi bar Saint-Joseph. Ah bon yewana naika na chapeau nanga na serona ndola ta monière rouge na lati monière rouge na lunette nanga mamoro na ye tina bino na ye pona kota groupe sai ah kota groupe sai série wana ezaki Orlingo manapesio mbote azaki disciplinaire mais chef de répétition ezaki Dino la série wana Dino la ah Dino la azaki mukonzi moko boye donc na habité ayi na ba respect moko boye donc soka boyi na yeti wana ba tozaki bato ebele bato bandi teste ti pa balongoli bato mosusu après nga totikali 5 personnes bamo bando baisinga ke non omeka nanu kozouer omeka kozouer commanda ah bon c'est bon na bando jouer commanda na bando jouer commanda mamoro Dino la Orlingo ma ya Jampi Robert Gédéon Hussein Libanais Hussein na pesi mbote aza na États-Unis mamoro babi Joyo aza mystique aza ndenge moko aza ndenge moko na paraloï donc ah tojoua donc batu nyonso jour wana ezalaki kaka paposeya après ça ye l'air aye ye ezalaki azala mwa bafiere na ye ayeba abi bon ouais bato baojour bato oyo basali teste oyo bango ye mama Dino la yebise ah père moko azawa yo moko omona ye na bandi ko jouer boye epesa sai sentiment ya rejouer akoti na nini nde tobimisa sikoyo Kundilele wana ezaki première pièce na oyo cartonna na poto abi Kundilele pena il faut to jouer yango après déjà ezalaki déjà pièce na pièce wana Kundilele na poto na déjà na jouaki Kundilele mais na Kinshasa ezalaki pièce moko donc ezalaki pièce moko boye nazalaki pe major donc nazalaki major nazalaki garde corps ya nazalaki garde corps ya nazalaki garde corps nanga ezalaki sai donc to joua na ye après abi lobby yaka tournage mais yaka na tenue yaka nde bafundi balataka jour yango namona neelolati na ye nayebisi micho donc
esili sai donc andimi ngai faut ce qu'on est na luka bateni tokei toluki bateni nalati keni pena ya basoda nazwi elamba mo ya vert ezalaki elamba mwana nga na kati yango nasali yango neti bapete nalati yango bien Micho abongiseli nga pokoshe oyo basoda batiaka munduki donc biloko tu ya basoda pena donc nakokisa yango na jour moko lobi nango sikoyo nake navandi nanga nye saisa ya biyo ye na teni te oke naza na teni nazwi na ke pembeni na banda otiana mandefu nanu mandefu ezalaki te mandefu ezalaki te mamo wana ezali baneni kobosana me eza ba 2000 et quelque ba 2001 bien 2001 après na ye boye saisa pena bi mais soda pena yoza pena colonel oza ndenge mo na vie na nga moko boye alinkelele aza soda ya batmo baza na kitambo na sima ya demiyap na vena demiyap abi oza ndenge mo na alinkelele mutu aliboso apesinga connaissance ya alinkelele wana présence saisai abi okokutana na ye mutu aliboso pe apesa asombela ngai telefone Alcatel ve wana asombela nga Alcatel donc na joua bien donc déjà bilenga théâtre est-ce que bandi okota wana kutu na yeba ku makambo bafutanga te kala omona visibilité kaka mama visibilité banda kala tanti Georgette Mbwangi ozo kala princesse de Matonge visibilité banda kala na le kaka ti après ti ta on a boti mwana ngai ya liboso nazali déjà na mwana moko azaki mama na azaki na Kingabwa na ye obota mwana musu ya mibale donc mama na azaki na Kitambo sai tango abandi siko kosenga abandi kosenga ye bambongo nde siko na ye oyebake ndoka théâtre ezalaka nde boye fo bapesa mbongo ate wana pena boye sai toyokana te donc mambo ebele tosala mambo ebele voilà mosala mambo ebele na sai comprenez apesi parcours na ye a expliqué vraiment ndenge nini na ye kokoma papa océan na kati ya groupe sai ye moko banda kokroire te que akozala papa océan mira etangama oyoki na mama na samuela banda comprendre te ye moko nini ememaki ye ndenge nini akomaki aikomi wana donc joel akele na bana bosepele esika bozali papi buzi déjà basakata bosepele esika bozali parce que mutu bosengaki océan ye yo papa océan ye azali design vraiment il faut toyoka papa océan na micro na papa océan apparemment otikali yo moko nazomona susu baproche na baproche na oteke bakader bamaswaku bachristien shoga oyo toyebi ke vraiment baceinture bango wana bajinola wana ndenge ozotanga mais namoni yo mpe mwa trop mikolo moi trop mais nazo mon oza plus yo moko relation ni besoin entretenir na bango en ce net moment faut être sincère na toza bango relation ezaka bien mais Kader déjà na singaki ba pardon donc j'espère que aza mutu à répondre kaka à répondre aza mutu maswa kutosolaka na ye shoga tosola na ye mais problème na bango ezake balingi koya kotala nga te balingi koya kotala nga te donc nazala donc navandaka na ndaku se na ye kuna Micho
loko aza policier donc akenda ne musala kabo aulu wala aza wana tokutana na ye moko aye azwi ngai toye ovanda na pharmacie awa tovandi donc mais nazala mpena na susi ya bandeko na nga quoi donc na basusi ya bandeko na nga donc namoni neti donc batiki ngai namoni nakomi mimona neti nazanga moko nakomi mimona nazanga moko po omoni na famille toza na biso na bato mosusu mais famille ya théâtre eleki nyonso donc famille ya théâtre eleki nyonso famille ya théâtre nde mutu bakomisa ngai place nazali donc na théâtre ezalaka kitoko makasi ko ntango ozokutana na bandeko na yo ata bapesa ata na mbote te mais ata ozwi ata message na bango papa oseya donc toza ensemble boye esalaka bien mais nga vraiment neti dino la toza na bango na groupe moko donc les anciens de Sai donc tosali groupe mais banda makambo ya coronavirus soki kona nini yango nayebi te donc bandaki nanu mpenza baye kotala nga te nanu mpe baya kotala nga te kaka bato ya bajournaliste nde bayaka baye bajournaliste mosusu bayaka mpena baye boye ok toye osala émission te toye kaka tovanda na biso donc esalaka nga bien vraiment Papi Kader c'est la famille hein? C'est la famille onga Zidane na olubana onde kolanga yo yebi c'est la famille Maswaku c'est la famille Christian Shoga c'est la famille Djinola Soso Pembe Mobutu c'est la famille Tosto Tonga déjà ya makasi c'est la famille dit-on elembaka kasi katana te to kata singate parce qu'on ne sait jamais papa c'est un besoin na biso c'est pas pour rien na poussa inanga na mutazo luka mapa molina na ngoloko ya banité mwana nzamba zonga donc na mta bongisa côté tâche ezali bino pe ba bozo talanga na famille d'Inzanza Mobimba tante Georgette la princesse de Matongé lorsque les autres papa Felimbaki maman na Padou na Chiko esika bozali mutu na mutu abongisa na motema na ye aza clean benga moninga omoni il faut benga solisa moninga omoni il faut solisa parce qu'on ne sait jamais Papi Kader